ce degré vira mwazala na Félix Choisi quoi baba sangisi bato maile mibale babeti opiro ka opira. Donc et ça na makambo so itozolo babatu bazaka fanatique o siko neto so neto so na analyse ya musique. Stade wana marqué lelo na zolo bozo kondaninga ba pimila mutu te. Ndenga na yebi président Félix Choisi quoi. Poye mo yebi ke simba te. O li a risqué na likambo na vomi asomba lupa. Donc tout ça la maramusu to ebake na koyi ko sala eloko to kende to zonga lelo génération o izaka na des personnes. Non. Président Ferina ma chéri mon frère. Neti ma mon père Félix Choisi quoi na eba ngote mais est-ce que Félix Choisi quoi ko beta na stade wana batubaya est-ce que Félix Choisi quoi ça na ba fanatique point to ko sur la makambo au modèle. T'es meilleur quand même informé que Félix a beta stade du Martyr le 12 août. T'es information ba bêtise vraiment na captara ngote. Lelo qui mendicité comme ko boma biso nani ka muso eza il faut le bango vrai ou bango ka faux ti le biso so ti on le ba ke faire rigola aza grand artiste ko le ka génération et tout surtout na ba papa mikulu eza na ba preuve ba benga jeune artiste fali pour pan album a papa Lutumba ki ma ko yema alors yo moi prendre nga ko folo mdena wa zero sangala il faut ba sala le hotel nazo apprendre au bonté na lobby ben inconvénient tant nazo ba ben inconvénient et comme hôtel ils ont quoi esimité donc yango tangu ya ko sala likambo il faut tout comprendre na koki ko sala ou pas na lobby et si quand se c'est score betaté ba ben fait gola yo imba odi kayembe nazala kina ngakinga bomona so zakanga bomona nazala kana 13 ans so azotala devoir koyembe za devoir. Botang baba warrior balo bakava obeta marti boluka fali ino yelo bela binelo wote oh bon ba biso to bana mibale to lukaka mwasi oyo ngoba mais pour est-ce que président Félix Choisi quoi d'abord pas beta marti faté kalupa azana ba na bibu to sur la bien na solo ba pour na président Choisi quoi na solo ba bulu azali na ba fanatique te oyo ba koyi ko ya na limité na mboka o président Félix Choisi quoi zata na 10 000 personnes o bazali ba fanatique na Obanda bango mabe invitation au la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Congolais solo. Bienvenue à vous qui nous suivez de partout dans le monde, c'est l'heure de votre émission. Émission Moko Bosepela Langoming sur votre chaîne Congo et Sengo officiel le plus. Ndeka na lobaka. Cette fois-ci Nzambe na osula na mutu zal su muta mokili tende. Zanzamba vandi osula na batuna mokili. Na éviter aux émis de rapidement au fongo l'invité na présenter na plateau. Encore une fois merci à mon boss Clovis Fimpa, l'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa. Et pourquoi pas papa Guilain Fimpa, le charisme l'appelle le boss, un charisme bangarae. Clovis Fimpa va monter naza na Cédric, Cédric Tozopenatan. Il y a Roussolane par rapport à la news il a fallu pour quelques minutes et puis je vais finir cette émission avec Yampaka binomo bomoni to kaboli bango to bandi na Cédric après to souki ça na Yampaka ouais c'est ça rapidement Cédric ça va ouais très bien pepele santé kitoko pepele ngolo nzambe nous sommes normal ba nouvelles les années par rapport à il y a victime moi d'information sur Zanango. Information sur la bina banyo sur dossier dans kosa. Aza mwanda mome musubi na Zanango te. Ba jour elo zaka ke présent a répété na Romeo Golf. Les autres répété voilà. Donc asa bien, tout ça bien. La production pesali, la concept caning te a autant na batterie na ba palin. Pour le programme tout à partir va parler donc tout ça bien
Ok. Bien vraiment. Sur le débat, Isaki Ferré, à musicien à l'équipe à jeune génération n'a pas bien. Il attend que Moutoua Zalarana Fali Poupa. C'est vrai ou faux? La génération n'est Ferré. Ferré ça va bien naïe. Pour ça on a fait aigle ça va bien naïe. Mais par rapport à mon Italie, il y a des choses qui fallait aller l'écolo à sa world. Donc azap na l'écolo. Donc azap vraiment l'écolo. Donc on sait trop qui fanatisme. Bon, tu solo la paix makambu ya ba bien pinzate, mais tu es quand même informé. Il y a fait rigole le 24 juin aux Alanasta des Martyrs. Oui, naï bien. Oui, bi. Non, quelqu'un. Bino boza bato bozala déjà kuna bobeti kuna. Ce qu'il faut au proposer conseil moi pas faire rigole. Oui, biseni. Et le naï ça faire rigole là. Faut oser même moral na oayo. Muninga oayo. Yo a mission. Fallait pas mission. Pour être plein à martyr. Le cas fallait parce que secret martyr. C'est ok mutu ah. Parce que on a plateau ah vidéo. Ma vidéo à bonne chance. Conseil ira bien. Ça peut plein. Pour événement il a fallu ah ya 20 sonnes autant de ma fallu. 20 sonnes autant de ma fallu. Ah oui, non. Ce n'est pas possible. Non, il a fallu bien. Évolution et la Formule 7. Au moins, on a une marché. Formule 7, il a fallu pour pas. Au moins, on a une. Évolution et la Formule 7. Donc, ils disent que pour quand même, vraiment. Mais tu es secret, tu es secret, hein? Tu es secret. Tant que tu as beau, il n'y a pas de. Et les gens, donc, et belle calamité. Donc, il faut bien montrer ici là pour lire ma bien. Vous comprenez? Il faut bien montrer ici là pour lire ma bien. Match normal. Tant que aux émidos rapidement, je l'en appelle Cédric. Tant que bloqué belly, il faut la ma bien. Tout le monde c'est que Formule 7 ils ont marché penza te. Oui, non vous allez gâter. Fallait pour pas aza prisa nanga. Mais na minute oyo biloko et belly. Mais ils ont un moto makasi. Donc faut moto ici là pour baler en bien. C'est un peu ça ici. Bon c'est un moto kita. Malé mettre tout bosser dans le lemo. Déjà aux 8 ans au album mon papa chéri j'ai bien peur. Ah mais générique. Zebuka. Parce que non disque il a fallu comme atteindre niveau Zebuka té. Il fallait les organes, il fallait les JB. Il fallait les JB. Il a proposé par exemple pour écouter ça ranking. Té yo bisinga que c'est non na bien, yo poser ma question. Mais au qui d'abord disque ils ont marché à part il a fallu. Oui, non OK. OK, netinze monini au déjà quand moni qui est capté et ça c'est pas bateau. Et c'est belé. Ngaka moko. Na pour ça bateau ba Hollanda moko raka. Puisque ma boy, moi j'aime bien en plus na be mission donc te koyemba te mais à ta titre. À ta titre. Te na idée. Voilà idée à ta titre. Nga ba vérité, nga bo malanga te. Nga ba nga vérité. Tant nga mingi abulaka ma mususu. Ma on peut a fallu na boula on ba ta o singa na boula ma fallu. Moi mission na yaka boy, ya mission ya brisque. Ouais. On nga brisque ma boy pose nga. Moi ta mission sur qui n'était sur orchestre moi ba so temps préparé. Ba duma ya orchestre wana. Mais ce qu'on a préparé donc mais na bi ke ba disque na na ba belé. Formule cette même ba belé na yebi ben. Na minute ozunga donc pied levé. O a lever nga. Moi na boy pe yo ezapete. Bon nan pe o kangi nan banzembo te quand même. Non kangi te. Non kangi banzembo te. Ba titre pe non maîtriser te non kangi te. Non te. OK. Nansi watu ba Hollanda biso le roi Miguel Dangote millionnaire.
Cédric Azani Veuri Abina Nakangi vraiment bâti traité et puis banzemboté disent qu'il a fallu nous peiner bandi au marché penza te des au marché ngane ngane par rapport que nini et bloc que en moto et c'est une moto qui te oui c'est comme ça nanu et betinenge disent qu'il a fallu et beta raté so na dernier mot na yo parce que côté les manonde aussi ça na yampaka beaucoup dédicacé batunayo mais Miguel Dangote millionnaire azawana Miguel Dangote millionnaire magama yango apesi yampaka mbote mais bi nga peso bi mananga yampaka na bi tanga kota awa omona kimenga ayi nga doka na bienti et c'est nga bonga wo gote appareil micro ça bienti donc crédit bezaki muke donc fait ka okata donc la pesi Emeraude Bongo Mbote, la pesi Relo Feka Mbote, la pesi Alain Bolenge l'homme spécial, Toloka Savo Mbote, honorable Patrick Mouya la lumière incarnée qui lui a fourni, Mama Benoît Mouzito Mbote Belé, donc mon abino Cédric Mwanangani, la pesi moi c'est un Mbote Sikazali, et puis on a mbal naïe, donc rapidement. Tozo Yampaka, Tokende rapide pour nous Yampaka. Je sais pas si Cédric à côté les manos déjà pour Tozo. Merci les gars. Ok, Parka, bonjour. Bonjour. Bonjour, na bagolo à tout. Nazaï na besoin d'argument. Photo sur la na argument. Biso toza poto sur la pour na musique. Pour na ba inviter za mambo etali biso to. Pour ceux to comment le baké songolo akutana ina songolo. Ezo za na sens. Alors bato batala biso bazana besoin to pesa mambo information vrai pécie. Martyr ya fait et les comment album na biso les qualités vraiment bato bazana ti badaliano ma part na bazana besoin ba émission que merci quoi la bioté fossile. Oui, l'autre soit ma bé, et Anini, ce qu'on a tenu, oh, mais oui, puis tu dis qu'il fallait au marché. Non, est-ce que au marché, mon tour, yambagi, ah. Nana ebi ke ezo marché pour bango bilamba ba chinois arabon. Ingala ranuki. Menzulu karanuki. De ingala na so zuango ya mwana babote ga venita. So no zuango muni zungala mais so c'est le cas 6 mois ou 4 mois batu babayang. So c'est sous la télé qu'on a et le roi so epsi batu na baram su yo kanzembo wana. Mutu poto so la maram o faza na ba argument to comprenaka. Sans ya musique o to zo nga to beta lelo eza masolo beta na cointé mabe. Photo beta na tout monde sa capacité à musique. Biso lelo to zo za faire fier na faire rigola po faire rigola azo pousser musique comme ba pata boulay. Banze monyo so ya faire o ayembaka na premier album na e so bateli en tout lelo o c'est tout. C'est pour cela que le barquet fait rigoler. Ah, bilora ba chinois. Bilora ba chinois ndeni banzembo mninga yo bilora ba chinois. Et où me la raté? Artiste ça la ka pour sala. L'essentiel ba chinois né on seli ke Bobby Banana Charlie Prince. Oh, na Charlie Prince. Charlie Prince a beba na mutute. Na beba na mutute me boche libanda oui. Ah. Na éviter na éviter na pesi batu na mombele mabele ma mais vraiment na Luanda nde bayambaki Patrick Beckham et ça là est bien. Patrick Beckham l'œil du maître je te salue du président bienvenue mon batna bébé masa fondé manzenge vieux faucho donc avec Yannick Boussaka bayamba Beckham bien voilà kutu bajara masolo musutu ko naviga net to saka bo muni baye babaye ba ah ngai na ndogene wingi na nonande il y a maturité mbali boso na 89. Ah bon bah j'ai ramassé le photo sur la non et ça qui photo sur la comment artiste ça fonctionner comment ils ont la bouille ceux qui artistes comment ils ont fonctionné moi qui oui quand même bah disque limité sur le marché oui oh pourquoi pas naïba faut naïba pour nazara na Congo bah net bah disque ni nani to naviguer 3 personnes à mai mama bota kinga nanga na mwasi na ngai
et ekomaki biso na katikati ya ebale nayoka yango na oyo ke azo sauver mama na ye po basi bazebele ako changer moi si le rôle parce que so ekomeli yo kawane komeli yo ya mpaka te na sauver mama to ke écoute mama sika te na sauver mama ya raisonner te ke mama bana na ngai kazali na na makambo wana ebele nga na balaka mwasi na nga na balaka kuma obima na pire petit na baka Parce que on a bajara ba sorte makambongo où ils ont mettre les balébé les porte-monnaie magique mettre manou moins depuis mi chamoulou te ozo kata so rapidement qui na mama banga c'est que si na solution na osala ka ke na sauver non ke na ka vezule na obuma mama te poso utiliser ba langage bo so mama ya bino akufa na famille no batika na bomoyi ba mona na mutaboma sérieux mais ouais na ba langage ka langage bimi ba préparation ya Stade de Martyr le 24 juin et qui est comme na niveau. Donc le 24 juin on a vraiment na ébiqué batunia so balinga la bonne musique na ba o balinga faire na ba o balinga faire était l'essentiel ka o balinga la bonne musique ba o ya pour ba se retrouver jour on a vraiment tout ka te la mutu na mutu parti ali pana batu ba se retrouver to ebisi batu te ke to balola stade to kotenga misa to kotenga po etonda te non kotonda eza na obi Kotonda premièrement c'est pas grave mais kotonda koma likambo kaka oyebite ke ba concert déjà ba sponsor ba pese la ngombo to banda ba cour na zaina mutu moko azai imati oyeba mambo te oyebite ke ba sponsor déjà ba pese la ngombo okosa plein na plainte mais il faut la bonne musique ezala mutu ndazo e chance ba sponsor te ezaki hérité wata azoki ngoyebi kazoki oyo mona sponsor ninyo ezaki po asali concert na betaki yango trop précis. Mais avec la qualité héritier wata na yo ki alobi azo bandela ils a plein poisa fort oyebi ke fali pour pas bandela ma amné na yeba ngote oyebi quand même président Félix Oise quoi pas obeta ngo neti ma mpère Félix Oise quoi na yeba ngote mais est-ce que Félix Oise quoi ko beta na stade wana batubaya est-ce que Félix Oise quoi ça na ba fanatique point to ko solo makambo au modèle te mais il faut quand même informer que Félix a obeta stade de Martyr le 12 août. Te information ba bêtise vraiment na captara ngoti na zinde pana po amona matiti ozo côté la camarade papa camarade père na bino zo côté là na pesi Félix Oise comme monstre d'amour Zali depuis la résidence na pesi Carlos Bila mbote place à sana Turquie et puis parfait sous le mois Nelaka malgré na pesi pembo tu ne vois pas que ozo quitter sa président Félix Oise quoi. Oh mais nalobi pourquoi pas Tozan a besoin de vérité pour moninga na force du progrès ya faire rigoler dans force du progrès ba yoka ka fachi ba buna biso fanda tonima faire ça 5 ans sans album mais Tozan ka ba go na ebselo be venime za na 2023 oyo faire rigoler mto fongo la portail dans l'essence yem tobe au banda le 24 juin à Stade de Martyr. Le 30 juin, Wenge Bobetana Ndolo. Est-ce que ça confirmé? Non, bah officiel. Moi je t'informe. Bon, l'information a été à cause de Ramingi. Bazoyo Kanate. Yé. Président Félix Oise Bobeta le 12 août. Dans Stade de Martyr. Héritier Watana Benagier. Fabrikas Maestro pas à annoncer jour fallait pour papa Zozonga bino bat bofon lasko minene ya bevenema wana yo en tant que mélomane star mido 3 fois star na sikana wolo baké événement c'est là événement ko simba na bato na tang ba comme oyo mo ebida ke ba biloko tout akumanga wow ça neti ya banane. Bon, stade wana malgré les lois nazolo bozo kondaninga ba pimila mututi. Ndenga na yebi président Félix Oise quoi. Poye mo yebi ke simba te. Oli a risqué na likambo na vomi asomba lupa. Ah dala ba mapang. Te abakisa. Et ça bien. Pour nani? Pour stade wana ezana ba inconvénient nango. Ba inconvénient nango ezalo wani. Ba inconvénient nango ezali boy. Okoyi ko bimisa mbongo na oyebi ke artiste mo wa utoteka lupa na banda. Azana nyongwa batu. Artiste Yves non d'argent Djogo Bada Jombera ateki lupango pas futa nyongo wana
Cointe au basé de les noirs, besoin à nouvelle, à te qui le pan fois fout à Ningwa, ça qui n'a a défait mon canne ma musique on dit commis. Voilà. À des fois qui ont pas côté studio, à des fois qui ont pas béqué. Kasika makamba concert au Yozolobo. Ya martyr. Kasi ya mokam de musicien. Ba musicien kaka. Rebisanga ba martyr betema année passée, Wenge il faut qu'on dise Amadou Diaby, la producer qui Wenge. Fali Poupa abetaki. Tout le monde qui ba sponsor qui belé ba banque ba ni. Si. Héritier Watanabe abetaki. Félicitations jeune leader Goga. Tout le monde qui ba ngana zoloba oh ya li foko di ciel yo tellement sambela raté au monaïti. Il faut redisser la betaki. Parce que atterrir le pam. Na banda. Na banda. Ami pour futa ba nyongo. Ami pe maman ba poto. Ami maman ba poto. Il faut au ciel, félicitations. Beta stade de martyr, biso to yebagite. Yo sabela ate biso ba chrétien net pasteur na Jojo Kamani. OK rapidement. Ozomona yango moni lo on a expliqué pour na ba inconvénient ya ba jar ya makamalo koloba robeta stade c'est pas facile. C'est facile pour ça monoko lobi ezana na zona kisasa. Mais ba inconvénient nango. Ils ont facilité que louer stade des élèves, il a facilité publicité nango, maramebele son lumière makambutu. Et alors, ceux qui ne biso ba congolais tout ça rabilo au monde to bossa na rake. Et loko na zone ngana sala ezana ba inconvénient nango. Na o to ça no pesa ba inconvénient. Le inconvénient nango zaka ba lupango teki lupango. Mais pour est-ce que le président Félix Oze quoi d'abord pas beta martyr faut teka lupango. Azana ba na bibu to sur la bien. Na zolo ba pour na président Oze na zolo ba boui. Azali na ba fanatique. Oyo bakoyi kuya na limité na mboka o président Félix Oze kwa zata na 10 000 personnes o bazali ba fanatique na koyoka mutu eza kozala fanatique te ba repesa mana ngona ba téléphone na biso lelo ekoma boy mutu ezaka na yoka elo mona yoki na bien est-ce degré vira mbwazala na Félix Oze kwa ba sangisi bato maile mibale ba beti opirioka opira ekomi au tiède tout ça yo moi prendre nga ko felo mdena wazero sangana ipo basale lote nazo apprendre bonté na lobby ben inconvénient on nazo ba ben inconvénient et comme au tiède eza quoi esimité donc yango tangu ya ko sala likambo il faut tout comprendre na koki ko sala ou pas na lobby et sika nyo c'est ce qu'on betate et sika ni sika pe milara ba tout monde Atlantique ou bina fila bete melai bina fila Atlantique ou melai mais baloba ni baké Luanda donc et ça na makambo so itozolo babatu bazaka fanatique o siko neto so neto so la na analyse ya musique donc tout ça la mamusu to ebake na koyi ko sala eloko to kende to zonga lelo génération o izaka na des personnes non président faire na ma chérie mon frère na ma chérie mon frère donc yoba mission mususu mo la bonté wa héritier wata zento non héritier wata zali avenir ya musique ya Congo ya lobby soki ya mususu tozolo baboyeza na batu mususu lobby na boss live de méchant avenir na 40 ans babanda na solula donc toi dans la caractère tu avenir na solula obi pona nini faire répéter ma qui na musique akuta ba grand asala ki effort témoignage ya mukolo moko za mukolo wemba yembakane apesa témoignage mukolo tumba zo monde sake eloko za kati ya mwana lobby ekobriller bo même lelo na ndenge terrain za satiri ya moko ayebi ko yemba moko grimace déjà des za na terrain des za satiri bo mutu po lusolo za passe na zoluba ivet mbia za kotina zo yemba nani grimace fera ayebi ko yemba fallait ayebi ko yemba te yo yebi ngote bon on tous les cas na stade de martyr ya président Félix Oze quoi après président Félix héritier Mutarobeta héritier en tout cas il na ebi que Obeta bien asa jeune frère oyo asa la fierté ya wingi musique maison mais souhaite lobby to ba maman sans polémique et puis eloko ya bien na sipila bango na ba président Ferregola basala to soula bien te Ferregola za mona suka ya wingi azali papa le qui est héritier wata Goga tout soula bien tout tika ba polémique moni bino ba journaliste mutu bozo sala mabe ya moni ba koma okangisa bino bakanga bango batika biso ba question o nazo tuna ya mabeza wapi ya mabe oyo lingo kotisa oluka ke ngana
banda kolimbola ka makambo mususu oyo ngando alalaki na etola musangano yo mtozo loba nyoso ngana otuna kami dialo Sarkozy na ngapes mais nazo biso tala omoni fait rigola na ba bêtise au bizorbi ou ba gêne ba ça tout ça arrêté bêtise bizorbi héritier wa tabeta yi martyr a sali plein tena na bêtise héritier wa ta sala plein ya niveau ya carrière na yi ba héritier wa ta pe ba toko sakana ba on héritier wa ta asali na carrière na zakana des albums héritier za ta ba 20 mbuye bani eza facilité surtout ndi mama mte komi mabe mais so landi ba la coste azata c'est nzembo te yebani ba boninga pipi loli pesanga biso 2007 ba chagrin yo oya biloko zana ngo ba yungula wala fila la boida de la place ça papa bengani mama na ndako ozemido wana la coste ozo bazanga yo na yebi ko apuya no ka ba bêtise et puis na bando ya plateau o apuya na eloka malamu to apuya ka ba bêtise po ani bo yo linga ba tuté bino kasi ba musicien so yo lo ba ozwa te jour ba ozwa kaka donc la costa nzembo ngana lobi bat ba bien ngote yo sara bo po vena so yo lo azana succès te yango ochula ki na kidini ngana yembi bilo na succès yo ngobo ya bolinga pipi loli bolinga pipi loli wala za nzembo ba mari za nzembo ngana hotel nzembo banani ya ba mari ndeni kasi pilo lindeza pilo ese bo ya nzembo o mdako fanda pa bandiko yo kaka beau chagrin te demba inspiration la tsekeli ya moke tala neti lilo il faut bino boza ba panzisango tozo senga na bino eza mambo bolo ba vraiment bevinima o ezo la minene mais kasi bevinima na tout na yo ba préparation ba concert kasi yango na zo biso au moins bevinima o ezo la minene bondi ma yango dynastie lelo depuis faire gola annoncer likambo dynastie obike makabuso be e belé na mboka o oui amnetini dynastie ngo bo pousser ngo bozo ngana oyemba balongolinga nga boye balongolinga est-ce que ya kozala est-ce que pe na dynastie kozala balongoli JDT Kalbek fallait za numéro 1 non JDT to ko kolongola pour na likamona wana vie na biso za mukolo d'ailleurs to sula malamu moi si a jeune artiste na biso fali na moi si a JDT baza ba camarade auté ko futela ba ndako ba jour siko bongo wana za mambe conseil na biso et ça va relation na bango donc moi ça fallait fouteli et ça va relation na bango bon biso na mutu afute nda biso photo kotango via lobi sentiment na etala kaka mutu ayida que faut komisa et bon biso ko suisa biso nani biso na mambo ko yebisa biso so lobi ke komba wenge na mokili tanga malisute et soit faire po eza papa na bango boko les minutes akufi wenge boko le faire minutes akufi mais jibazali ou rasali non tozolo ba papa po bango ne so bazali bana ya wingi te ba leader azali yaya o azwa liboso na libota wana leader ba leader ya wingi bazalaki na so faire azali mwana na wingi mwana ba wera non azali leki pona nini papa na bango ezali wingi jibe mpia nazali mwana ya wenge ya liboso pe azwa ya koleka na vie liboso kala ezo sali ya na biso azui ya moni faire go alanda jibe il chante bien nani na histoire faire alanda histoire o ambo simba pof 20 ne makambo simba il fallait faire ça mais oui et ça histoire où ça allait tendre faire tant bien basale ka ba deuxième bien basale ba deuxième mi balé na tata senga que couleur ezana kati couleur ngo ezaki faire rigoler mais la coste za kolanda la coste na bien ngana bien kolanda na mambo wana na pesi sous a soleil mbote place za papi le prince hein azala te tangwa wenge panzani yazali azala te faire alandi BCBG na bien to sulu kaluja ngani ayo kozonga kuti deja bala to sulula omoni kombo yozo tanga wana azalati wapi to sula ma mususu bien na bien ba vena nga ba persi tumba bazana winge ba vena nga ba poupée kinkela bango bazalaka wapi bino komo sakala pe ya mona ba vensone
et pas vient sonner un papier yengaza na porte yo kota ngulu ah nous zo chance au kota ndako na pona poupée kinkela eza na to ye wana vient na poupée kinkela na pese mo de place à Paris to ye na to leki enga mono kama ndako awera ah tout beta ma mususu bien woni lelo ki mendicité comme ko boma biso nani ka musu eza il faut le bayango vrai ou bango ka faux ti le biso so ti on le ba ke faire rigola aza grand artiste ko le ka génération et tout surtout na ba papa mikulu eza na ba preuve ba benga jeune artiste fali pour un album à papa Lutumba ki ma ko yemba atala a ko yemba nini ba ben faire rigola yo yemba odi kayembe nazala kina ngina bomona Kana bomona nazalaka na 13 ans so azotala devoir koyembe za devoir botang baba wareur balo bakava obeta marti boluka fali bino yelo bela bino lo bon ba biso to bana mibale to lukaka mwasi oyo zo ngoba to ke luka ya mususu batu mususu poto salani omona pe makona fali tele ba video kasi biloko ngo mutu afanda ki akoma obimisa discussion ya mona lobia Macron azali mutu lokola ngana yo Macron azam lokola ngana yo mo peze ni na makambo ya musique Macron azana est-ce que kon ezela mutu yoka mutu soki osali relation na yo na makambo bino mibale bozalaka nango pense totali na France bazolo bake oyeke bazo critiquer Macron ben oui. Parce que bon, Azana grand star, bon, critiquer le souni. Na France, on a besoin de France 24, bazo reconnaître bangote. Où sont mon athée? Bah reconnaître bananité. Pour reconnaître. France 24 est en France. Oui. Bazo reconnaître. Côté Macron a président. Ah, si quoi balobini que président Macron a kenagi na RDC a quelque se retrouver dans une commune Bandalungwa na musicien moko boye il y a ghetto musicien moko ghetto et en plus sous na masanga fallait musicien ghetto et bon non to lobite mindelo ba ba kumisa po bazaka so akena poto futi mbongo aliki na chaîne mo o ba benga na France 24 ka mindelango o wana bazo yeba été tala tout sur la bien zeis bato nyo so basam na l'étranger na yebike ba otala biso tout sur la boue est-ce que na communauté congolaise nyonso tutaka munoko po biso maman to lobila ngote mais to lobi communauté congolaise po to za ba congolais ne to kinanga na ba poto to banga na beti na Bujumbura nga sa ni nani ata 20 mindele basibaya mais c'est Georges mais c'est Gaston mais c'est Nonino mais c'est Philippon mais c'est nani yiki ba yakate ba mais c'est Gaston ba yakate bazaka ba yaka concert na bisote place la ça que maman nyonso to lobara na to kosaka so ngai no to loba ke to zwa disque d'or to zwa ba disque d'or ka congolais eza na communauté na biso faire rigole la pas zwa disque bon ou menui to te ka na communauté congolaise mais fallait azuna snap na bien malembe bon yem ça so lelo snap na bien snap o bozo kangi la biso snap dia quoi maison de production o to zali biso soni musique eza capacité ya pesa mutu disque d'or eza snap problème c'est ça problème ya maison de disque ozali et en plus to e balelo jeune frère na biso o yo zoluba tie mo ba sala effort ya comme ça 3 CD 7 € pour car ça a besoin azwa disque d'or on nimi ko comme ça yango na solde yo mona place CD te na priona ya kasi yo ba mo panzisa mo foko ta makambo wana directement au côté au tali prix à dynastie au tali prix album ya nini album à 7 € 3 disques comprenez que nous sommes en direct à biso tulunga bat base d'information à solo d'aller à mapanga ouais to sola kaka to sola kaka donc photo sola to batu ba comprendre makambo Osemido bendelanga les 2 derniers albums urbains de Fally Ipupa respectivement Tokos
1, Tokos 2 ont été soldés sur la plateforme en ligne de la FNAC. Ces projets dont le prix au départ revenait de 16 €, puis revu au rabais à 9 €. Présentement, ils coûtent chacun 7 € et non 3 CD na 7 €. CD na enda zote kango 7 €. 3 CD à 7 €. Mais on mundele na habité aux mido. Mundele wala service les derniers albums urbains de Fally Ipupa respectivement Tokos et Tokos ont été soldés sur la plateforme en ligne. Écoute-moi s'il te plaît. Sur la plateforme en ligne de la FNAC. Ces projets dont le prix au départ revenait à 16 €, puis revu au rabais 16 €, 9 €. Présentement, ils ont été 7 €. 7 €, 3 CD. La vente en ligne, 7 €. Toluka dynastie a fait rigola. Y'a CD, wana toro ba vente en ligne, y'a CD. Pour ya teka ba CD, yo ebite ke za ba CD. Metti le lo CD te comme. Cassette. Ou plus si c'était, aujourd'hui 3 CD na. Makambo star, mis de 3 fois star. Il y a somme. Il nous d'argent, batnanga tiré donc. N'allez là-bas, maman, et puis les 10 capous. Nous tenons à donc. Mario Bongo, batnanga donc aigle. Puis Boga Bongo donc batunanga na boranga batunanga na boranga batunanga pour kotirer nga podium to sola ba Ivana Kesi rapidement déjà to komina biso na suka. Ferrego l'interprète CD album FNAC jusqu'à 15 $ offert tout le 100 € d'achat avec les codes promo FNAC. Vois le produit CD. Mais information à faire ebima ya mokala. Si on a comprendre bien, Tobayi to aussi samarambo rale le mambangesi là. Sol douanezate. Ok. À apprendre plus de résultats, faire égaux la dynastie, téléchargement MP3, écouter musique ou 10 €. Donc, yango peut-être. 10 €. Et ça, Sol dynastie était camarade 10 €. Ok. Et après, on peut continuer. Sol des ATL. Mon solde na kati Bizorbi na plateforme de téléchargement à 1,9 €. Ça va. Yango solde des ATR. Solde des ATR. Il y a solde pesate. Donc tozane loko oyo lelo o to ko solda raté. Moni lelo ba disque d'or o ya welela. To welela on te pour erm soupe to gagnerait. Et ça ba jeune artiste musu lelo abimisa mona e ba somba ba CD pour so disque d'or. Il y a un moment où tu as un langage qui est sa musique. La musique est laissée. Il est laissée. Banda kona ni soto sombi atonga ya pwani. Nabi boyebi sarabiso zela. Boyebi sarabiso ezan artiste amsu na Congo bazana niveau ba Michael Jackson. Tango bango baso sana na niveau ba Michael Jackson. Ozo de ambileka nengi moko ba style de fika ba bina fili baso fana nango. Ba nini so mona teke no. Non bina fili style de vini nengi mona nan. Kasi na ba staro ba kokana ba Michael. Mais ce quoi alors biso et pas na biso. Oh toi un problème. Tout ça bilo mi balé c'est différent. Faut ba comprendre. Oh Maclovis mi pala na PC mbote puis Doli Chalak en Afrique du Sud, Gilles Osemo na Djoubou. Tu as un problème moi exacto. Biso lelo na débat oh ya makambo musique tout ça. To komi kokoma tu as différent na ba débat. Biso to za na pona ba œuvre. Ce que Zeli Ferry ou to bengela bino président Bujumbura ya aoyanete.
biso toza pour beta stade ou beta oh stade eza le 24 juin oyo ya osamba te ya nini te le 24 juin oyo to aussi la na likambo stade mais au moins était que ba gaulois bazo chango bazo chapena makele etende ba warrior ba salara promotion concert problème toza boui biso dès que Ferregola yoza mopanzisang uzara mieux informé dès que Ferregola alobaka ke na kozala na stade de Martyrs déjà population bandara publicité o batinda te lelo population a commis na posa bayoka papa Hervé mon d'ordre nae o akolobaki billet côté kamatambo itambo tout ça là na sentiment te ya moment ni voilà na zolo ba ben inconvénients na ma musique Ferregola c'est un professionnel avant to panza sango nyoso papa Hervé fois comment prendre makambo nyonso instrument na biso ya l'aise son jet de lumière ya à l'aise podium na biso ya à l'aise c'est pour cela papa Hervé a voyagé qui akendaki Dubaï et ezana makambo ibile to kende voir ba clip to kei voir lisusu ya lilo ne to za ke to za na besoin ya biloko nyonso ezala normal to boy ezala ke mutu boye azara soi-disant na capo moko boye na stade soko keyo matela capo na ye akoya ko botola ndambo déjà bosombi elo ekobomba nabi Ferregola c'est un grand donc tozwi ba disposition ya makambo nyonso yango ba fallait obotola bino garnison et bon ya camarade na biso nous sommes des hommes hommes ya mutu te mais ya mobali chose ba homme ya mibali ce qu'on a naza homme ya mwasi papa kuma mama tout ça to fandaka to beaucoup la bane c'est des mala et qui melo na ngai ya omoni biso tozolinga to sala eloko o ezala bien tozala na maguite to tatonite ezala ke bolobi kamoko ekoma to yebo o sima balobaki fo utambanza Kongo o fo sala boy non yango Ferregola na ki professionnel na e o azali azolinga azwa ba disposition nyonso pe asi azolinga ke jeune pe asi azwi yango yango siko ndenge Ferregola zongi au moins qui te annoncer ba fiche bimi date boy prix boy nini boy dans le calme na si pe na kao pour la chaîne à munini et les cas to ya ba fiche wana tout attends toujours sur na fiche eza mbamo toujours kende bien tout ça la ma musique te bien to salika lelo e musune to ya condition ya plateau ou ba to bile ba ça en internet condition exacte de to sur na bo ndeke to sungila ngati tout cela eza ba genre moko o biso to lingi stade na biso ezala ezana ba condition o lelo ndenge kawo eza bui eza normal ke ne ke eza bui eza normal ke o yeka na condition be nambule beta na beta ne to zana ke to sala musala donc yango eloko to lingaki pona stade na biso ezala pe loko to lingai na dynastie ezala stabilité ya ba to za besoin ba to te so la yembe comme jouer concert ba yo azana quit pe ba to ba changer te o ngai bote biso za ba besoin ya pela ba mise mususu jouer concert ba yo zo bana o ebele tanga tamoko te mikolo déjà pour la pexar ba kumba ba to pichu boto ko libunwa a pexar ba kumba ba et puis Tracy Elé ça va pexar ba kumba ba mais tu aussi dans la plateau pour ba le bifera et bioté est-ce que nana les mots que bi eza pe manque à respecter plateau té et bon yo yé n'impolimo ya modèle yo yé na e toujours ça analyse ya sur la mamba à côté ce qu'on a té ngana fana sauf na mutalibomo a libomo yebi oh mais oui il se go yo ngo 500 na mutalibomo na yaga na keyo donc ndi to ça na émission na ça émission so na monika to komo ke na mutalibomo po bato ba otala ngana so ba moto ba kisi fu ba comprendre été mais oji c'est zeis na pas ka bazolo bani ndi tout ça il faut to limolo ma bien tant ko finga eza inutile pour photo monde ça ba artiste na biso ba niveau na bango mutu nyonso ayebi na fani na ndako ayebi ke Ferregola na génération na eza na mutu akokani na makambo etali luyembo te musique te so to tabando tato bimsa lisa ba courager ils sont là beaucoup net ba ne ba encourager c'est encourager à part Fali bien affilé encourager par rapport à ni kasi musala ngo ayebi neta force akala et bon yo ko yebisa nga lelo ko bibisa o temsi bekambo temsi bina filiba yemba ba yembani ba yembani to sola bien au moins makambo yango to za makambo ya ofinga te so to kina makambo ofinga e komi ko mama be
faut mato expliquer makambu oyo eza clair oyo nga na osola na yo eza clair isa mutu tatone te Charlie Kabe en États-Unis mutu nanga yo ebiga leza la oui pe que Maestro Fabregas a lancé que à nos zéniths à nos martyrs déjà orchestre voyageur na ebi ke nzamba sungaka banzila ngoya ba concert ebonga na ebi ke fa abundaka awsana ya martyr pe pepele azandi ya ba fanatique te pour ba ya martyr ibo ba villageois ba villageois ba mukitara village emsunetika songolu nde muke donc abetano martyr te abetano martyr te conseil no conseil mama ba ya ko lobo bilamba na matete bilo na Bujumbura yango wana abet fa ko betano martyr te et bon héritier atana balanga zongela lisusu bon na ba qualité Fabregas ça sala album o eleki ya héritier to sola mam bien ouais na kumisi na ngabino tanga ndolo ba mamsu na boy na ngamutu boko moyebisango olobi bongo pona nini wa na ntuka tukuswana Fabregas ça sala album o eleki ya héritier Fabregas ça sala succès planétaire na ya madouana mais likabo o ezai pas héritier pas faisate héritier azana batu par rapport à Fabregas ce que yango moni héritier p c'est soldat tant m'a décidé non ça li kamné au salam tindi abeta stade wana a comprendre pe que eko simba te mais a ozi ay ba ye simba te oh mais mon père ta rébellion ton descend c'est pas facile mais c'est quoi ça na batu mususu oh vraiment baza na batu oh ya bango ba faire ba kanisa batu ba suki mabuku ba faire ba yana ba lignée na mambi ya musique olongo ibisanga ki héritier martyr wazo betemi balé a il suka ko cha mutu makasi ngana on souhaiter les cas bien artiste nyoso o asalaka fierté ya musique ya Congo ezala même ba Fali ba héritier ba Fabregas ba Ibraton Piana ba Patrick Beckham le maître tueur des mensonges bazana bango ebele ce ba osala mama bien photo souhaiter mais ba o pe ba rata vie to yebi ke simba le souhaiter baza ko banal ba rata à la coste ba Bill Clinton au ça le suni donc Bill Clinton a rata vie non musique a rata toujours ba vie privée toujours ba vie musicale ce qu'on ba telo faut pas comprendre pour azar jeune frère na biso na ko finga te ma vie na yeneti o eza privé talié na foyer na vie musicale yo lelo vraiment Bill o ya zalaka Bill na ki lelo et c'est comment différent pour Bill azara soka bimi c'est ça Bill mais lelo comment il raté nango pe bimi normal asala lelo on est sur stress ah na zoyoka y a pas qu'à rapidement déjà on chute vers la fin de notre émission na alsna ba question tout noté mais ba question tout les belé na bombi mususu parce que je te vite lundi le lundi yaka mercredi non ya oh ndako so émission ekota lelo non ya oh ndako on va place au vandi wana yo mutu vanda place ngana vandi a gote bilele mutu na PCP mbote na ebi kaza matir non c'est un garçon matir a ebi musulula na siba ozemi do ba ebi utalinga musique après musique bo seka tomela kana bangwa donc je te salue aussi Gauthier Bilele na bombi ndamba ba question oh ata moko asuka moko asuka so ata moko asuka sala bien ozembo permettre bisuka moko ya suka na yike ba ivana kesi na ngape ba asta fofana mire Elia il faut pas se ouais ndenge ni santé ya Gigo na mitso et puis pourquoi ma basse à l'ongwa Gigo la santé mais a bien vraiment bien asa bien asa musicien na biso atika ba archive asa na ba archive ya minene na musique ya mboka azonga so abiki azonga mais musique eza musala Gigo la est-ce comme maçon comme maçon na age wana mabe musique eza vina ça ka la musique bon dernière question za mabu mabasa longwa point type bokana na PC mbo te charge à Bruxelles mabu mabasa alongwa balongola mutu so abuki mibeko kasi ti mibeko abuka za mibeko bon bato musu balongwa ba ona ba inibwa poka amela masanga na kati me ba pekisa komela masanga
yango temps ba bi ke bomela masanga to meli masanga carrément il faut balongola ko ya mela masanga c'est interdit na musique mais si ya ipsa koni alonga na tuni ya mpaka alonga pona masanga ba pekisa ki ya mina masanga na concert ya mela masanga yango balongola alangwaki eza déjà mabe okoma na ba 3 bouteilles eza malamu te ba mela 3 eza nde tout ça na plateau otie bouteille puis mino kato zo suspension et ouais bon silikana ngo po nanenge chaîne na biso organisé ndenge pe jet set organisé mabumu ekinda bongo alors yebisa mara mususu merci un pas rapidement ba dédicace na les amis de Jonathan Moula na bi que le semaine où tous dans la match les amis de Jonathan Moula tout et puis de Mondele vraiment ingénieur Pompo Madou les Nzambe batunanga tout na boaki bango puis mon beau-frère Coco Imbole et puis Star Mido 3 fois Star Star Mido Yvno d'argent papa na Iris Mila et puis Quento Bazei Dio les noirs yanga na Capo et puis na pesi Lady Capo mbote vraiment na tiri place azali na pesi mbote petit na ngakati et puis na pesi Bouga mbote place azali et puis na pesi mbote na batutu oui na pesi langa mutombo si obligé boss na biso na pesi te boss na biso la chaîne Clovis Fimpa mon boss il y a eu amour bokelanga muto na boaka ye asololaka na dollar asara ba 27 ya yoka kolela bato Miguel Dangote millionnaire Miguel Dangote millionnaire donc na pesi moté place ça na peine millionnaire mon mais est-ce que il est aux États-Unis anga ce millionnaire à Bruxelles type Bukana donc Dangote Miguel Dangote tu peux comparer que na millionnaire msoute type Bukana na Zouara so na solina ta Miguel Dangote pour kozwa Miguel Dangote merci d'avance d'abord on a déjà type Bezobima na volume 2 ya Fabregas nzemuzana si on a type Bukana na volume 2 ya Dynasty type Bukana nga type Bukana c'est plus ça va tout liboso tozonga me mutuna na yoka kufaza ozolobala otinda nga pe na bwaka ina zwaka te loda na bela te mbali boso totanga komba Miguel Dangote ouais na pesi Sam Kunku le nécessaire Sam Kunku Miguel Dangote vraiment Miguel Dangote puis mon ami maître Z balébé les porte-monnaie magique affaire il y a 100 et banaka na 100 maître Z balébé on est arrivé pratiquement à la fin de notre mission merci de te recevoir merci ndako na yakala donc merci vraiment ouais aux Emido, on est arrivé pratiquement à la fin. Vous allez bangater, na boire le mutu. Ok. Ça va bon. Kasité. Boire que langa siko mutu. Laetitia Dikapen. Laetitia Dikapen. Na monioté mais na mona dégâts beauté aux anango. Et combien à beauté? Et bon Orla Botamba, moi c'est à Pemisuka. Orla Botamba et bon Maningari. Maningari, so Maningari. Nalingari na tina. Ok. Balingari na tina na pesi omboti Maningari. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Bateau bazuta. Et Orlando Bisso, ba fongoli ba téléphone, ba écran pour Orlando Bisso, je vous dis vraiment merci. Et puis ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de dette. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.